Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Mbote mingi bandeko basipe mibali oyo bomesana kolanda couleur d'origine chaîne oyo et la sarabino ba image ya kitoko auto proposa bino makambo bien toujours à l'actualité toujours balukazwana toujours oza couleur d'origine na bike boza osepela na micro ya Yeyo chante mwana kini santa de nuances ange noir cheval noir chic men toujours à la une ndenge zalaka toujours na pesi ba ndeko nyonso oyo bazo tala biso pour le moment mbote ils ont les couleurs d'origine. Na pesi boss na biso Crispin Lengambote, pourquoi pas à Augustin Kaninda 3 exemples, papa na Jidor. Hein, papa ya libota munene na pesi pe maman Marimbote Sika Zali. Lelo to elimino message mususu, to elimino nouvelle ya Sika. Toujours la ndenge to tambola rapona lukela bino ba information. To zongeli lisolo o to lobaki toujours ya avec club. État d'urgence au Mboka ezali na yango pe état d'urgence au Vita azali nango pour le moment avec club oyo to yebi ke président na biso aza vraiment na départ ya otika biso et bande comme sous pe bazali oyo bazolinga bakoma ba président yango lelo to kutani suna ba supporters ko solana bango oyo lelo to na selemba to zongi na selemba po bango vraiment bazo insister ba contribuer à mingi pour l'équipe wana vert yango bazape na mama loba mingi ya koloba na yambi lelo papa Mbote Mbote monsieur le journaliste mona pesa na kombo na yo bon kombo na ngai ezali papa Zodé secrétaire avec club section Selemba aussi ma prison malgré mandé c'est cela mais secrétaire honoraire s'il faut le dire. Ça fait combien des années vous avez vécu? En tout cas d'abord naza na famille vert et noir de fait papa azaki moto ya Vita série na bango ba troué ba mungamuni donc depuis ma naissance il faut le dire banana botama na kumsa équipe nanga Vita tilelo donc vous avez vraiment accro ya Vita olinga Vita mingi elinga Vita makase équipe na makase ba moment kitoko yo mona na Vita oyo vivre na ba moment kitoko wana ya vert ba moment kitoko ezali tellement ebelé mais na kolobaka na neti tango lisasi to panzara de ring na tichik to panza de ring za ba moment na ba coucher wana ça c'est panza pe de ring avant lisusu na ba coucher ba voisin ba kabona na ba kaka na ba coucher wana vraiment match en ezaka compétition kaka ezaka je crois il fallait ezaka ezaka championnat kaka championnat la coupe du Congo et Pefkin vraiment ezaka catastrophe babi ya ko sakanate tichik pe so eko tiali susu donc moyen tene bazana ba na ba bien que non avec les bazaka mukolo kaka mais état d'urgence y avait oyebi bon état d'urgence y avait na yebi que président na biso tango fort asali pe mingi na kati ya équipe na biso vraiment ba fleur place azali mutu mota ko ignorer ngo ndenge balba ke ikamini za ne bandeli pe suka sika oyo pe atika pe na bandeko mosusu o bazali ko solliciter équipe batambongo bazali ebele bato bako soutenir équipe bazali ebele même biso pe ba supporter to ça sous parmi batambongo pour contribution na biso pe ça la 1+. Donc pour le moment vraiment départ naé biso pe to apprécier yango secrétaire honoraire hein tout le banan bien Vita to yebi bokabwana kati mais pour le moment na tant oyo Vita kabwani oyebi ke Vita kabwani oui, ils ont vécu bien au bazolela départ ya tango fort et ça les maté azonga mais ils ont parti mususu neti yo na moni ozondima moni teke boza déjà ko kabwana ta équipe kabwani na mais déjà spirituellement boza ko kabwana non équipe ko kabwana té c'est-à-dire quoi au moni ndenge évoqué qu'il y a deux camps ti parmi les deux camps moko fera ko rejoindre camp mususu c'est-à-dire ndenge tozolo babo avec les bezaya mututé avec les bezaya biso nyoso noto lo ba na préambule na ngai ke to sepel na oyo nyoso président na biso sali le biso to bandi na ba président ebele avec le bandi na président ebele ba fait mumbulu ba somela biso ba d'abord président tango fort azai 40e président bon président tango fort en tout cas à cause de ba 35e président ozomona vite bandi le loté à cause de ba 35e président ozana souvenir ba président ba travailler pe kitoko koleka e bazali en tout cas ba président bazali ba travaille bien. Pour le moment, bon, net si ko pena ko ba président Dio Mindonga là, a travaillé bien à Vita, fait président Momboul, Pierrot Momboul, paix à son âme, ba travaille bien. Baza ebelé, ba kimbuta ba travailler avec les
Bah vina Selemba ou Bumbo peut tozaka na président Vita. Na awa tozana président section foot. À part ça na Bumbu nde tozaka nde na Kindokindoki président Kindokindoki. Mais awa na section na CGS il y avait club tozaka na président awa. Yango pe sala ki na époque na ye tozwa lycée que tosoma pe permanence. État dirigeant ces continuer, il faut makambouane ici là. Tosola. Ndeko Zodé, yebisa biso. Parmi ba président o baleka ya kala. Na o ba yimba ya sika bazali. Oyo nini yo moni penake ya kala koki kozonga pour travailler ka bien. Non. Bila ya mutu nyonso na vie awa ezara na deux objectifs. Bila cause la positif, bila cause la négatif. Mais un fait vrai est que ce qui déjà yo sali musala na yo. Ba point fort et cause la point faible et cause la mais biso to kanisa ki boye, to souhaiter boye. Pour na président na biso tango fort. Si le pas avec lui bien. Et ils appellent à port mususu ngana ota mususu to yebite mais abana participer. Bon, ko kende na ye et ça m'a bête pour na vita. Aza éternalité, aza mutu. Et puis aza mutu moko oyebi misala na ye. Le loko za appelle aza kuna na cadre misala le loko za la awa ko za ni et ça m'a bête. Le ko la avec les bien organisé, bien structuré. Faille ko za la karaté. Oh nous ça ko ya reporter un plus aussi ça m'a vite à nyo sauter. Mais ça même na o balingi ba ya ndenge tango fort azolongwa bo. To ki ba kombo ba président mususu ya kala balingi bazonga. Là vous êtes pour ou contre? Bon, ngai na souhaité parmi ba kombo oyo yebi to ko tanga te par exemple pour la TV. Ngai na olinga ba président ya Sikande bazwa susu esika président mandat. Ce que seul Moussa no malamu. Ba o baleka baleka nanu tota nanu elongi ya sika. Attendez le to lobaka excusez ngana kota pona entraîneur na biso. Ibenge coaché. Asa entraîneur oyo asali fierté à match équipe na biso malgré coupe ezate. Lelo peso ki tana ye koki akotika biso. Mais c'est comme si écoute ça déjà na départ pour ba billet ndenge tango fort okende c'est d'office y pas qui. Non, ils n'ont pas tellement d'office. Ceux qui départ na ezali tokoye bayango akwa annoncer ngoye moko biso ba supporter to ngakoloba trop yo approcher na mutute boye makansinete mozo ko envisager batika ibenge azala ceux qui yemo à se sentir lésé créatique équipe aza grand coach akoye otika équipe mais pour le moment azala na noana totala elongia sika moi remaniement et ça moi organisation salama na niveau à comité je crois que vers club to kuta yango tokotika yango pe ba mususu bakoya eza ya mutu ya solo za na raison vita eza équipe o ebunda pour l'indépendance ya mboka na biso eza équipe ya mukete to zongela yo tozo continuer to ya Mbappé ndeko na biso moi la ve ya muso za pembeni ndeko mbote papa la fois passée na solo kina yo na zui ba appel ebele pesa na nkombo na yo lisusu kombo langa ezali JP Ndonga. Ouais, JP Ndonga les célèbres yeyo ndeko na biso mwana veya yekuta lobaki déjà mingi mutu na ngala koki ko tuna yo na lelo JP Ndonga 100 000 eleki ebele condition oyo lobi ya président ya kolinga azwa vita il faut peut-être 100 000 au moins te ko lobi on la kanda soki ba bi yo moko kasi opesa 100 000 comme président ozana ngo. Bon, la lobaki bongo kutu nazo regretter tout siko. J'espère le lobe okutanga na zape maladie par rapport ndenge ba mikolo to lega to sala bino be mission. Mbongo soke ezalaki pona ngai. Souci na nga nazalaki nango. Excusez-moi. Mutu pena oya lingaka remplacer général Amis na posa na nga pena la nango. Elinge ezalaka ngai po président pena aza pena mwana veya ngai pena aza mwana veya mais na ngonga oyo mission na ngai na bando sela tout esimbi te mais courage mais yo ko sangisa famille te pour na projet oyo vraiment ils a pas avantage na bango okomata président ya vita ça peut bango bien non na ngonga oyo ezana nunga ite mais to ko travailler tozo travailler avec club pour na travailler avec club nazali relation publique na section Selembao yami balé makamusu to ko lobate tozali na vita bon pour le loko ya $100,000 20 club eza club mo ya lelote eza club ya kala biso ba auto botamaki
toyaki kokuta avec club eza lokola république eza république lokola te mais république eza lokola pays moko boye toza ebele mpe toza na bambongo bakonzi mosusu na minute oyo oyo bana balare bazomonanga baza na mbongo simba poshi na yo simba loboko na yo yaka odirige avec club mbongo wana eza nango ekoka na 100 000 ezosenga nini baide soki mpe baza 10 candidats par exemple betela calcul na 100 000 mbongo na kese ekozala mpe na compte ya banki mpo na avec club ekozala kese ya avec club ezali ekosunga avec club donc kese wana nde esungaka équipe oui bon question de base merci pour la réponse wana mutuna oyo elingi elanda oui na moment ya ba confinement oyo ekataki ba compétition équipe eza wapi bon équipe baza bien baza na vacances baza wapi internet ou be baza mutu na mutu pa na bango position ya équipe na lobi boye avec club ndengo yebeli baza internet na minute oyo mutu na mutu mwana chez bango aga parler na ye joueur nyonso mais bazaka toujours na avec club kala mingi te ba makambo oyo ya toleka na élection nde bokoyoka bokomona ndenge nini makambo izobanda ça va prenons aussi idée à papa na biso équipe eza wapi bon nazo rejoindre leki nanga ndeko na ngai équipe ezali ezala interne ezala joueur na joueur na ndako mipa na bango bien pas na équipe ezali avec club kokufa jamais quelles que soient les conditions to ba moment où tu traverser équipe ezali makamsu to ngolobela ngotende to ngoloba mais monité que bo exposer ba joueur na maladie oyo baboyi batu bazwa yango otiki joueur akende sika na ceux qui na biso que dépistage moko mutu ko leka awa ka je crois si moi que je m'abise vendredi oyo joueur nous soit avec club avec na marti pour ba dépister batala ceux qui coroner juillet est-ce que on dit l'équipe ezali nous sommes bien organisés makamwana suivi ezali ozomona suivi ezali mutu moko tazali likolo ya mibeko hein même likolo ya mibeko mboka même likolo ya mibeko ya équipe mutu nyonso azwaki conscience baza conscient na oyo bakonzi ya mboka balobaki son excellence notre président de la république Fachi Beton et puis ba ministre ya santé ainsi de suite babaki to mibatela yango esalayi ke mutu nyonso pa mibatela avec le pe amibatela mais ngala yoki ba bishi na ramonde mutalinga comme président équipe na en tout cas n'indimité parmi ba candidats au baye kombo wana ezate même ceux qui ezali même pe ceux qui ezali te bablo musu to ko lo ba encore vague maté on comprend bozela to vérifier à la source ceux qui ezali excusez secrétaire honoraire to solo là ceux qui peut ezali discrètement bobombi. Bon, en tout cas, nous le tout ça la discrétion, mais je ne pense pas qu'il y ait pendant qu'on dirige avec club. Les Simbate, à la bonne. Les Cameroun, tu as un bon côté. Moi, je ne pense pas qu'il y ait qu'on dirige avec club. Jipendonga, Chinaramba Lingas équipe. Ouale lobio, mais à ma canisse n'a pas été na avec lui bien. Oh, mais Toyo qui a un rimer. Papa. Mais Maininga n'a pas battu Jipendonga, tout solo là. Papa. Azan un bon côté. Papa beta li solo mususu azape mutu eza problème té mais na kati ya na ba mikanda déjà ozo kota soit tokolo banini ya ba candidat kombo na ezate donc ceux qui a se proposer à pesi ba candidature na peut-être et les gars bien bon na yebite tokoleka na élection Jipendonga yozo loba mingi yozo pesa na ba taxe il faut loba avec précision place wana yozo mama $100,000 ndeni likamba mutu ya postuler soit ayena 100,000 na ye ndenge yo lobi wana apesi mais comité ozo yamba ba candidat si déjà pe ba atidia ki liloba onga na pesa ki nde ba mona ki yango oui ezaki toko me ba kitsaki mwa muke beta porte ne na bureau avec club okoyeba combien oyo baninga bazo pesa na ba donc par là ozo pesa message na ndeko nyonso oyo alinga comme président avec club
avec les moyens à se présenter, à poser candidature. Et le Bamaka n'a pas rimerte. Oui. C'est bon, les lots vraiment on va qui torso na bana vea, tu es position équipe. Tu es bapé ndenge équipe ezotika là pour déjà et ils ont dit maman. Quand on soupe malgré ndi maman mais équipe moi que fait rejoindre baninga ndenge papa na biso lobaki ah. Maintenant départ ya président babi on dirait à kokena ba bien moko boye oyo ya équipe. Ils a bon retourner. Bon, président Miss azapena grave écrit bien. Yami balé onyo bozo kosele makambo surtout bino ba journaliste. Bon, bozo tout na biso kaka. Bozo kosele makambo. Papa aza papa na biso ba bien nyonso to ya avec club oya ki kokuta pe oya bakisi ezali. Ba joueur centre. Oh mon frère. Toza na centre oyo yebi ya munene ba fongola nango ezali. Biso moko ba avec bien papa apesa ki déjà bafongola mais remise et reprise na babiloko nyonso twana tozozela l'élection et salama mutu oya zoya nde présent mais c'est pour quand alors? Non, dans quelques semaines. Dans quelques semaines makambo eza kitoko. Eza déjà na bureau na biso dato yambi 5 candidats. 5 candidats batambo. Bon, ba misusu pena na zo kangana na mututu na yoki président Diomi Ndongala, président Pele Mongo, na maman na biso moko boye na otanga kombote aza mutambongo aza pe mutambongo parmi ya bango nyos baza na l'art fort aza mikiliste et ya lingaka bale pe makasi donc ezala mwasi ezala mobali ve club yaka na mbongo ne Pele tsape na ba budget toi la beza ba coupe. Ça va, merci. Tozongi et pas papa na biso zodé équipe et tika na positionning. Non, équipe est bien dès nazo banayo. Départ à président a OK na ba bien naï. Ba tu ko souligner on déjà awake aza avec bien du sang. On comprendre. Oye aye ko kuta na oye abakisi jamais à osale lokwana. Centre ezali place internement ezali ba joueur bazali azo kendete n'exprime que a détruit avec le petit pour à chaque fois nous tout comme ça tous appels a besoin apport na ye au monde tous en a besoin apport na avec club ezali le quoi misapi au mitano au monde au so ezate au 4 peut fonctionner malamte au besoin ezate miso donc nous sur 5 tout en a besoin on avec club on a cause à mutu yo cause à lokolo ya cause à loboko ya cause à ainsi de suite c'est ça avec club dans une minute président tango fort atika le quoi neti épaule par exemple mususu oya wana aza quoi neti genou mususu oya wana aza coude c'est ça ils sont composés déjà avec les bien wana. Merci mes chers internautes, nous tendons vers la fin de notre émission. Naïbi ke boza au CP la Mikilia Poto bozuta la biso Bob Milo Mabata 12 étoiles à partir de la France et pourquoi pas Espoir de Kin Franklin Tante bande nyonso surtout na niveau Afrique du Sud na pesi mbote na kaya mwa Shinaomi Mbi Mbui Julia pourquoi pas acclamons le col à partir de la France Junior Banza na pesi bino mbote na pesi ba vécu bien nyonso mbote Pele Mabata Diable na pesi masa nanga héritier Mafuta na pesi mbote na ba vécu bien nyonso ya Kachagal nabi ke ba invité na rapé bazana ba mbote na bani na jipendonga moi quelques mbote na liloba suka ouais mbote trop Espoir de Kin tozala na yo pe tozala na yo bambasa nyoso bwana kata Londres ba mbote trop bino ne batu bo soutenir ngape esala nga bien bana ngola na bosani binote na Kisasa en tout cas tous les familles vert noir ban avec club nyoso na sengi na bino to soutenir vraiment présent au à gagner la élection to tchai penza poids et puis tous à la bien gratté par rapport à misala au président Amisi Asali jusque là Asali avec le bien na le bi a bien introduction na sur bolanda ngai to zape toujours na besoin apport na et puis pourquoi pas ba président mususu même ato aussi baleka avec les bezali faima munene et bani na France partout na monde na Londres partout na Angola Afrique du Sud ba bisango avec les vraiment tous à la unis bisonyo tous à la main dans la main bisika oye simba gite to ye ba ko sala ba fort pour que prochainement et simba
pe bisika oyo esimbaki to continuer kodoubler befort na biso. C'est ça avec club. Tous avec les biens, finga te, critiquer te, mais tous avec les biens, oyo, tous avec les idée constructive par rapport à l'équipe Nabiso. Bambote nangai plus na madame nangai, maman José, na ipe na boadi, na bana nangai notre famille Pambou, Kirex, Irène, Louange et Bridel. Pourquoi pas beau fils nangai, pe na équipe Mobimba, la chaîne Yambibiso Awa, couleur d'origine télévision. La peste nous sommes vraiment mingi et puis tika nyoso oyo tolobi awa Seigneur azala moboko ya masolo oyo. Merci. Merci. Ouais, mes chers internautes, comprenez que nous tendons vers la fin. C'est par ici que nous mettons un point final. Na pesi mbote nyoso na ndeko déjà si saki na pesika ba condoléances na famille Luyengo Mbimba. Nous venons de perdre notre papa Luyengo Mata Roger. Na pesi mbote na maman Israël la joie. Mes condoléances au perda ki moi na vraiment Daniel vraiment maman kitamtema et nzambe wa pesaka yemoko azui. Na pesi mbote na bafani na nyonso o balandaka ye chante moi na Kinsanta de Nias Ange Noir Cheval Noir Chic Men dans la couleur d'origine télévision. Ko contacter biso eza toujours plus 243 89 63 23 924 243 89 63 23 924 wana ozinga moko Chic Men. Il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, GDG, feeling. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine, couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.